Mbote balandi ya émission Tolobela Mboka. Kombo nanga Mireille, la présentatrice ya émission Nabino Bolingaka mingi. Mais ceux qui vont remarquer, non présenter émission de na présentatrice parce que je suis triste. Pourquoi? Namboka Nabiso na Kinshasa en particulier parce que émission est ça la en direct ya Kinshasa na RDC. Mokonza mboka na biso kombo na Efati. Tolinga biso bakinois tolinga ko bakisa béton. Pwani na béton. Tomoni koya na enan. Azu pouvoir changement moko boyebi na nyoso bo constatant. Mais loko tindinga na lobela lelo ezani. Na ekotuna mama Denise. Soka ebe olambati. Mama soko ebe olambati. Bozela te na loba mingi soki ndenge nini ti. Natuni soko ebi kolamba te. Soko ebi kolamba plutôt lambela papa. Mais soko ebi kolamba te maman na yazali akufite aza orphelin de père, de mère ti. Maman, est-ce que vous trouvez normal? Maman Denise ne na otun. Est-ce que vous trouvez normal? Ata soko za na responsabilité ebele. S'il te plaît maman. Kolambela papa ko zoyo ata 2 heures ti. 1 heure kututi. Pourquoi? Moi, je suis allé à papa, Tomoni a balanina monsieur Paul, Bilonyo Soboyebi Paul, Azanaï. A trahira nanou, il dépêche. Mais si quand on a balanana, oh ya zolambela, papa na biso. C'est là. Maman Kamoussou, bossa il a ressenti. To éviter ceux qui bosa ba parenté, na momo so na maman Denise, ceux qui bosa bandeko na mais tobo elo kwana. Yango na yeko singa yo. Peut-être, au trouvant normal, mon bali na yo balambela kae pas mutomo boui. Mais en tant que femme, ce n'est pas normal, c'est anormal. Attention Rosana ba papa maman, pardon. Biso so tozana ba occupation. Ata ya mingi tende toteka banguba na biso na ba coin, mais to lukaka nanu kotika kimia na ndako. Qu'est-ce qui papa yé à côté l'autre na na mesa cravate na na place single mais si koyo kolambela papa il faut embaucher mutu. Mais maman c'est comment soko yebi kolamba te maman Denise maman Martha Zali maman Martha na singio pardon okolemba e petit po olemba e petit papa déplacera ne papa maman Martha ba bol e koma. Lambela papa na biso ata biloko 5 jours. Mikolo ya oke kosala kuna. Akinoa, vewana akinoa. Abeta ba makolo na Kinshasa na ba rompwengaba. Oya mona eta tombola musapi. Siko soki ko chauffer ka biloko vinda okokati pour comme président. Non? Moi si na yaza négligente. Ko lambela na monza lelo. Ata soki oza élevant dignité ti. Netinga en particulier na ko pesa confiance ata na cousine ngati cousine ya ngande ko nanga propre ko alambela mbai nanga na monza lelo okosi aya confiance za isuti siko ozozwa colère papa na biso ou bien bolingi nini na mboka na biso ata sentiment yango mama soko okoka pe ki première dame ti ba poste mususu c'est dango nano ata epa ya ba to mususu mais concentre-toi sur notre père s'il te plaît. Et ça passe et ça la passe mais maman zonga mutu na bondelo zonga mutu zo soin ya papa à 100%. Bilamba ya kosokola ba machine ko ma vie na ko sala ngwata emoko. Mais comme via zana musala. Zongi c'est la maman na responsabilité à prendre soin à moi nanaye. Tika ba sentiment. Tika distraction. So ko za distraite na ko ebiso ki la muka. Moi suana abalanina un traître qui a fait du mal au bidonyo soboyebi. Mais aux autres qui la yé. Et puis, il y a la proche 100 mètres koututi. A musika, a la musika. Depuis que je suis à Longwa, je suis résolu na présidence. C'était au Vana na Kimia. Ce que je veux changer de stratégie. Voilà.
Na époque ya gouvernement passé ezalaki moi pasi po loba po obanga état de droit na lobby soko ebi ko lamba te zongisela vie na biso na maboko ya mère na bango a vivante azangi nde papa azangi mama ti pe mama jamais lemba mwana ye yo zano na ba charge te charge leki mo olambela ezati yango bengi soki nani na yo soki yaza copine o botanga soki yaza ndenge nini ochelie alambelaka ve na biso azwa ka problème pe to ko zela te ki azwa problème mais to boinde problème ya yango to yebisi o écarté et ça la bien te et ça la personne comme on a une femme mariée azoti qu'elle un individu o to yebi ata identité na été alambelaka mobali nae et puis place aux fier na pe so conseil tant que monde ko no moi pour ça lango souti na neni ça sonne mal na neni balambela papa ça célibataire te na ndenge nini nga kutu ni na zabo na olinga ta mwana alambela en cas de force majeure mais na nzimango ti mwana nga babali ndenga mwana nga lambela papa na ye asala kanyo no a servi papa na ndeni mais yo zawana ba olambela ce ko yo kenda wapi bureau yo zala de 6h à 6h oyo ko sacrifier ta 1 heure de temps te pour lambela papa tala botika ba aventure bo sala kuna botika to lingi ba jeter au monde président Nzamba pesi biso to batela parce que to nyoko me pe to musika to lingi ba aventure ti eza émission to lobela mboka yango na yeko lobela mboka na s'adresser na mama Denise sunga biso batela papa bien mais moi suana to ana posa na parce que soki bo santé bomona kit bomona ki oyo taki ko salema na ba député to tambola vraiment to ko tambola pour moi suana azala musika to lingiti makambo ko to ko prier to sambela nzamba sunga te biso moko to retrouver solution parce que tozana besoin ya erreur à ta côté cette fois-ci pays na biso en marche bakamikazi non basilité bako changer ka ba posot ba changer ba posope ba basali misala na bango to yokat to mona ba poison ezalaki tina ba place mususu to ko tanga kombote bibembesili to lingi lisuti ceux qui ont assuré coller à papa té maman na ya zali famille a fati bazali biso na no to famille na ye po ezana muto ko lingela biso mokonzi na biso ko leka biso té Angola oya ko linga président na biso té mais ceux qui comme moi so na zo continuer ka ko lambela ka papa aza pe proche ya papa to ko bima na balabala to komi na suka ya émission mbote na bakonzi na biso ya Erotech TV. Merci na cameraman nanga Moses Bat. Tokutani na mbala sima.